Mbote na ba oyo nyonso ya ngai oyo nabengaka famille Libota ya sur Sira. Vraiment napesi bino mbote partout vous êtes. Bonjour, bonsoir, ça dépend kaka ya RO vraiment. Au côté na libaku, il y a émission na biso la famille, nous sommes là, hein? On est là malgré les occupations. Mais nous sommes là, hein, tous en accord pour nous communiquer information malgré toute la famille. Est-ce que la famille, tous attendent à côté la film et la biso, babi me akil pa bande konanga. Est-ce que vraiment, parce que ngala lobaka, avant toute chose, hein, il faut d'abord tout le bela où ils ont dit film la biso, au moko et sangi sangala bino na katia famille Libota, ils ont dit ba film ya Belvi Kanzila Patrona. Vraiment son film, en tout cas. Toute l'information n'a pas d'importance. Pour que l'information ait de l'importance, il faut d'abord tout dans la film et la biso, tout là que vraiment est-ce que tout la film tout na ba question tout pousser tout ba qui ne côté la film parce que yango les mutu et sangi sabiso belvi candidat mutu a sangi sabiso à travers ce film. Alors la famille vraiment yango te on est na yaka atali kambezan dereni vraiment il faut l'ento banda kolobela oezali ba film na biso babi il y a à parler ici so bon moninga na lobana bino ngana ka pambati ngaso na yé vraiment en tout cas c'est qu'il y a quelque chose donc bon monanga deux fois il a payé ça là une semaine 2 semaines 3 semaines na tchepe mission te na tchepe mission te donc so na moni lo mo vraiment il déranger ngaso na moni be lo mo be isinga funa ya kolobana ba oyanga. Faut na couper cette information na kacha bandiko na famille Libota en tout cas na sala kaba moyen pour que na ya kolobado na ya kapambati. Alors yo oyo koti pour la première fois en tout cas au kozala jamais de si vraiment tu es famille Libota, abonne-toi même si tu n'es pas famille Libota mais tu es là pour suivre nos analyses vraiment je t'en prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Vraiment, vous serez jamais déçus ici dans notre chaîne Famille Libota News TV. Et beaucoup de vraiment jamais déçus la famille. La famille mimi oh to me melibino lelo en tout cas to me melibino vraiment yamine ne to me melibino. Alors na ko sepela ngala bino to landa balobi makamba minene za awa mais na sengi na biso to kende kota la film na biso. To monde linge film ezo kende film ki toko makasi vraiment to moni culpabilité o elati ndeko na biso mobali to monde ba na village to moni pendenge Sylvia zana na Kinshasa ezo senga bakuta na ndenge nini to moni pe kote kuna vini alingi Sylvie bande kolanga bokota na film au film mo kitoko o to lobana bino Belleville aza number 1. Alors c'est le suba film moko boy o eza ba film ezo pesa suba ba leçon à vie au vandi pana ndaku na yo ozui quelque chose et non ba film moko eza terre à terre ba film moko ezo leka inaperçu eza na mo ba leçon moko te ou bien ba leçon moko boy o eza ba ancien ba leçon moko boy o eza vraiment te o le tozo mona lelo mais ba film belge en tout cas eza ba bilo mo o azo sala auto découvrir ebele na katsa ba film Belvi TV vraiment ceux qui ont la théâtre té en tout cas il faut kota na katsa Belvi TV vraiment kota qui kota la film balobi to temps ya kota la ba film tout le temps ko partager ba film so et ko sala bien ko sala vraiment bien yango na ndeza combat na biso na katsi ya Belvi TV famille Libota za bongote j'espère qu'ils a bon babi a minene koi awa balobi awa to za toujours na preuve à l'appui. Babi mikolo et comme ka preuve la puis mikolo ezaka système to nager ka sur ba vidéo to nager ka sur ba preuve to nager ka ba oloba qui en tout cas to tcha ngo mikolo vraiment babi black ezati pour na ko talisa ba tutala motema ya mutu ndenge ezali lelo yo trahir la patrona place au KIP ozano pe capable ya ko trahir donc pour dire que mutaka mutu la famille mutaza mutu en tout cas vraiment sans plus tarder ngala coacher la bino audio wana audio ko toutes vidéo les autres circuler bozo ka barezi baza bozo ka barezi banza ceux qui banza bozo ka vraiment ndenga ko s'exprimer a bandi kolanga j'espère que ça na batebele déjà o ba circuler ba moni vidéo oyo sur TikTok parce que ba ndeko la famille Libota vraiment bazo poster na TikTok et ça na batebele o ba 8 ans ko talango ba commentaire qui zongi yangwana ezaki vraiment et peut-être nga courage ya ko sela ngo vidéo
to meka kobeta analyse to meka kosala maloba oyo barezi alobaki vraiment to tchango en pratique to salela yango to meka kosolola yango po baza ebele en tout cas baza vraiment ebele cette fois-ci je décidé ya kolukaka to zwaka ba vidéo wana to tchango to sala ba émission to sala ka ba analyse selon maloba na bango parce que ba moko pambola qui la patrona yango moni Belleville azokende toujours liboso la famille en tout cas sans plus tarder na ko tchela bino vraiment bolanda émission oh et puis peut-être to kokutana na yeah donc to rolanda vraiment émission très bien biso moko maloba ya barezi et puis to ya kusala lango analyse bande kulanga oyebi na ki somo en tout cas mutaka mutu mutaza mutu alors bino bato bayepa na bino boza prudent ponde kaka sali pa Belleville akoki pe kosala donc mutu aka mutu babarezi onyoso baka batu bande kunanga oyebi na ki nchoto malili na ki kolenga koyoka vidéo oyo na ki somo mais eloka isepeli singa parce que bopambola déjà Belleville voilà na kotika bino vraiment tolanda c'est parti la famille elle soit pesi bango litoi bake po baboma batu babomio mais belle au-delà de tout mon avis nanga ceux à la mutu donc cause redevable c'est Belleville qu'on dit na rofinga kai et puis déjà de nature on a déjà par politesse hein sauter le longa baton ba finga déjà ça se voit non ça a clashé déjà par politesse Belleville moi déjà place ça avec na rofingete Théo pensa le couteau ma bête en tout cas non c'est pas la vérité tout dépend de l'éducation on a besoin déjà je pourrais pas insulter et puis basumbela sani tende balobaka moni sani otolela okosumbela ngota vraiment place au chambre reliance parce que Belleville a le droit sani na okosumbela mais na kati yote barezi banza on va prendre pardon Dorcas nga bakangisa nga pas ex ya comédienne moko na kena parka kala la seule comédienne où a soutenu c'était Belleville qu'on dit OK déjà tu as dit que mon tout ça on a parqué la place à ma belle je ne vais jamais être irreconnaissant ou ingrat envers cette dame. OK. Vous comprenez? La paix, ça qui est loge naïe. Malgré dans l'église au milieu du village, beaucoup de gens ont critiqué dans le baquet. On a ta famille, ta tête, comment Abakouk. Mais à aucun jour, on a une émission, ok. Ceux qui n'ont pas appelé Abakouk, comment solo de mais Barezi okwasime okwasime Barezi ozo kwasime ya en tout cas vraiment il faut assumer Barezi le bien que koza relevable devant Belleville Barezi koki jamais ko finga Belleville lelo tozo mona Barezi to finga Belleville monsieur Kezongi abi même Belleville moko akoki ku andima ayebi kutu kina koki kofinga ete siko ozo salelo papa okwasime tu vas assumer yaya assumer ezanga makambe bele tu vas assumer bato ebele ba kwa assumer je vous dis cette fois-ci photo kena ngobongo ya to tshela bino na ba vidéo yo olobi bien okende ki parquet bakanga kayo mais celle comédien o ayaka pe Belleville aka pamba te donc tant ayaka pamba te wa soutenir yo wana sila ukazala wapi wana baleke bato nyonso wana bazala te motema malamu ya Belleville yango ekomisi zoba na réseaux sociaux bolambu ya Belleville ekomisi zoba asali bino bolamu lelo to bokre ba chaîne no bobité to kende kote ngambola kuna banani baza ebele soki basupporter babenga bafani baza ebele à travers bafani wana nga na ozamo bosani eloko Belleville asala yango ye mo Belleville alobaki bakoki otya $100 batie na Belleville pona oponi $100 ke Belleville c'est vraiment regrettable donc bovanda pembe na Belleville yango na lobako moni babarezi nyonso bazala pembe na Belleville bato ebele bamoura bato tout bazala pembe na Belleville so bazaka na makambo eza très dangereux à Belleville mais déjà c'est bima bazala nango ti
Oh, toyoki bato mosusu balobi o toyokaka Mour abimisa audio ya Bellevue audio nini wana malonga audio moto azobake bino bozala nanga bato bazofinga nga oui ce n'est que normal bomoni bato bazofinga ngai bato bazofinga nga vraiment motu nyonso na vie ntango aza na bato amoniki bato bazofinga nga pourquoi bino eza bandeko na yo bakoki mpe kolobela donc c'est comme ça la vie wana kuta ezalaka eloko te onga namonaki eloko te eloko te na monoko abela eske abimisaki ke boke kofinga mutu boye non alors à part ça azaka na eloko te po amona eloko te pa Bellevue donc tout ce que vous venez dire sur les réseaux sociaux ezaka ba mensonge sur mensonge boki na yaya la famille no yela bino vidéo mususu ya moko na bango mususu o pe mususu o chikoloba donc au sentir que donc ba culpabilité zolata bato mais à qui pesa na kati assumer za na kati donc en tout cas je vous dis pas moyen yo na ba cette fois-ci photo kenda ngo boy to kenda ngo boy à travers ba film na biso benza zo tchela biso to luki vidéo moko ya mutu moko to tchiango ta boy to ndo poster mikolo photo kenda ngo bongo pour que les gens ba mona niveau ya motema mabe za na bato niveau mutakoki oteka mutu pona $100 à quoi ya sur les réseaux sociaux lobeli yo pe mabe a critiquer yo parce qu'il y a vu moi quelque chose la famille c'est triste hein koyoka audio oyo c'est vraiment triste vidéo kutu bandeko nango o bariza zoloba c'est vraiment triste. Alors bato bazwaka tant kotala ba vidéo oté lelo botala siko botala niveau barezi on démarrer Bellevue mais tala malobo abimisaki mais tala lelo ninga démarrer Bellevue ya koki kofinga Bellevue te bola kisangai ba vidéo o bato bazolo bananga na komi abakuki bola sanga ba vidéo mais il y a plein de vidéos pour le moment barezi siko to ba vidéo to bimisa na o na wana moi place sopio ya mukolo des fois sope ya mukie po bino bolinga no kokola te au moins des sopio makasi yango moni munoko tonto oloba ka bandiko nga tonto okumisa ka muntu to yebaka et puis non ba vidéo ezali bandiko il y a encore une vidéo pour na ka yebarezi ba vidéo ezebele barezi et puis la suite continue ya batu mususu wana to ya pour na yo sa ba analyse par rapport à maloba na bango to ya. Il y a des gens au bazar vrai nabela. Bazar vrai. Bandima vraiment que lelo ba kabwana mwana batu mususu pona bola mo Bellevue sala bango. Ba tikala kaka place moko. Ba changer te pose ba vie na YouTube, ba tala wana te. Lelo ba barezio ba koti na buzo ba mida ba ese ba na poto ba na Kinshasa te. Ozomona. Ba na Kinshasa mais bino ba na Kinshasa. O ezeki ki oza na pose loko ko lele libela yo kanti sila uka osala ngo te sila uka za maboko makasi maboko flambeau akabaka te do bo milela bino moko bo miso bo osala mo ba fan de bazokota ba mais ye moko bo osala ngo te akabati mais pas Bellevue wana o lelo bo comme ça papier na bino Bellevue au moins azaki na compassion pour la bandiko na ye babino nyonso babarezi boyebi mais lelo bo sale fort beaucoup ma contre Bellevue c'est pas grave beaucoup tout bela lelo ti bandiko na ngana beaucoup tout bela moko déjà bandiko tout bela alobi alingi barano ti bandiko na yela bino vidéo na koyela bino bandiko na ngana zo yela bino to osaka ba système on dit na sale pas barezi. Cette fois-ci, tu es ok, dans bongo. Dans la Bible, que belé malgré tes obomanga. Mais non, ça les fort à moi vidéo moko. Na bajaro non ngana sala ekotaka. Ata moko. Ekotaka. Pour na kolaki sabatu niveau ya motema mabe o les gens pratiquer o batu ba koma nango. Biso ba Congolais niveau ya haine. Haine wana ka pour le Bellevue va évoluer. Mingi ba na monde théâtre va évoluer le quoi Bellevue te. Alors le quoi Bellevue peut qui passe ba sali ba manigance wana ya ko sangana boka mwana binote
ke mutu po bango nyonso wana bakenda na ngambo wana bazalaka epa belle vie alors eza na mutu moko oyo ayaka kozwa bango te mpo na lili bino bozo kosoutenir ye biso tobanda kala tosangana sikoyo tocombattre ye eya nango kaka bongo ezalaki bongo mais nzambe oyo belle vie asambelaka nzambe oyo biso nyonso tosambelaka totya belle vie na mabondeli akoconfondre bino akoconfondre bino botika na soni barezi tia so monoko nayebi kozana tata monoko oloba mais bavideo yango bapreuve tozongisa cette fois-ci tokomi siko kozongisa ka bavideo ya kala tokenda bino boko boyoka gu makasi elebi tonto tadi boyoka mpena gu makasi bazoyoka gu makasi boyoka gu voilà famille bota en tout cas to s'abonner to partager vidéo oya to partager komela bango nyonso même babakuku ale komela bango bamona ki aza mpe ka mutu lelo mpe akoki ochange le mpe silauka donc aza ka mutu vraiment fait komela bango la famille tokenda yango bongo cette fois-ci faut tokenda nango boye donc vous partager vidéo massivement to partager yango mpe na banalise na maloba tolobi mpe to commenter sur yango to partager vraiment ekomela bango sur YouTube ekoma bayoka goût ba réseau yoka goût oyoki déjà goût ndenge oza wana voilà ekomela ba réseau panza na type babakuku ekomela mpena ba réseau mona mpe eloko asala voilà la famille to consommer film na so me ya kipa nde makambo kipa bite ezolata